makilana kolo Yesu oyo atokati eko kina kosukola masumuna bisu eko kina kosukola masumuna bisu matolo eko kina kosukola masumuna bisu eko kite olongola mate obele makila oyo ya mwana na pati obele makila oyo ya mwana na pati solo obele makila oyo ya mwana na pati oyidia epelaki omona makila yangu elo makila ekoki osukola ngai elo makila ekoki osukola ngai masolo elo makila ekoki osukola ngai Yesu mwana na pate okutela kira otalina nguya lelo olongola mabe ozalina nguya lelo olongola mabe asolo ozalina nguya lelo olongola mabe otemana ngaye sondi ngaye sengolelo nami hoko dinalola abitisakinga nami moko dinalola abitisakinga natolo nami moko dinalola abitisakinga naye biakozonga ome mabatolaye ekunana nikolo nakomona Yesu ekunana nikolo nakomona Yesu solo ekunana nikolo nakomona Yesu tokotelema mpona kopesa liloba lokumu pe tokotanga na buku ya Matthieu chapitre 14 na verset 27. Matthieu to Matayi
chapitre 14, verset 27. Jésus leur dit aussitôt, wana Yesu Kristo ayebisi bango mbala moko, rassurez-vous, c'est moi. Bozala na ilikia ezali ngai. N'ayez pas peur, bobangelo moko te. Amen. Tokolanda liteya ya musakoli na tango ndeko na biso William Branham yango eteyamaki na Tulsa, Oklahoma le 29 mars 1960. Yango pe liteya wana ekolandana na service ya guérison. Mutu ya likambo to sije nango yaki ete bobanga te ezali ngai Yesu Kristo. Boyoki malamu. Tata na biso ozali o likolo, topesi yo matondi mpona Yesu Kristo oyo ayaki na se oyo mpe akomaki lisumu na ntina na biso mpe azwaki esika na biso mpe na nzela ya boyengebeni na ye biso tokoka kokoma bayengebeni na nzela ya kondima. Topesi yo merci kopesa biso privilège oyo mpona ete bamoma oyo elikia ezali lisusu te, ezala na bamboka, ezala na bafamille mpe na mokili mobimba espoir eza lisusu te. Okomona mboka oyo etelemeli mboka mosusu mpe mokili yango moko ezali kozela mpona emoni te suka nango ekomi pembeni. Koningana na mabele kokweya, bamai minene ezali koningana, kasi biso tososoli ete ezali na libanga moko epai nini tokoki kokima mpe kobombana. Tozali kopesa yo merci mpona yango mpe tozobondela tata otikala na biso ti na suka molongo na biso. Kopesa biso occasion moko spécial tala ete tokaboli bakarte de prière mpona ete toka kobondela na ntina baninga mpona baoyo bazali kobela. Tozobondela ete mutu moko akoka kozonga te oyo ndenge ayaki baoyo bazaki malade mpe baoyo bayebaki yo te bayeba yo ntango tokobenga bango na etumbelo. Mpo nano ayebi yo te andimeli yo te nkolo kiketa andimela yo lokola nkolo mpe mobikisi na ye bazongela Nzambe. Po tomoni ete ntango ezali lisusu te mpe tobondeli yo boye na kombo na nkolo na biso Yesu Kristo. Amen. Bokoki kofanda. Mukolo oyo ezalaki mukolo moko spécial mpona ngai mpona ete babengisaki ngai nakende kotala babiro ya bandeko na biso oyo bazali pembeni. Bango batongi eloko moko kitoko na katikati ya mboka na biso. Bango bazalaki ka bato bazalaki koyemba banzembo ya Nzambe libanda, kasi lelo oyo mokili mobimba eyebi bango mpe bazali koyemba banzembo ya Nzambe mokili mobimba. Mpe nazali vraiment reconnaissant na Nzambe mpona ndenge apamboli bango. Mpe tozokanisa ndeko na biso Oral Robert na Tony Osborne bango mpe Nzambe apambola bango mpona ete motema na ngai ezalaka toujours na esengo ntango nazali komona ete nkolo ye azali kopambola baoyo na ye. Na pokwa nyonso nakoki kokuta bato bakomeli nga mpe bamouchoir etendeli nga na biro mpona ete nakoka kobondela na ntina na bango, nakotanga mpe nakobondela mpona bamouchoir oyo. Tondimi ete oyo nyonso Nzambe azali kopambola biso mpo tosepela na bango. Mpe soki totali baoyo ezali bamouchoir yango epambolami te, me tozali kondima ete ntango Paul azwaki yango ezalaki na histoire kuna ye azalaki moto azalaki kotala mibeko eke sunamite mwana naye akufaki
pe Eli atindaki Moumu sano kende na bato na ngai yo kende ko bondela mpona mwana oyo pe ye ayebaki ete oyo nyonso ye atanke mosala na Nzambe asimbaki epe epambolami. Mais Eli ayebaki ete ifale ngai moko nakende mpo neti nasimba mwana oyo na nzoto. Biso toyebi ete tozali na mosala monene. Ntango ngai nakomaki awa natalaki nalobaki ete biro na ngai okoma sikoyo moke mpo nete ngai azaka na mashine mibale na mwa biro wana. Me ndenge namoni mikanda oyo bakomeli ngai na bamouchoir batiki biro na ngai okoma moke. nayebi ete nkolo azali kopambola bisika nyonso na baoyo nyonso bazali kotia confiance na ye na epa na ye. Na ntina na yango okoki kokomela ngai soki boza na posa ete nabondela likolo na bino mpe na kosala yango. Oyebi ete tozali na mosala mpe tozali kosala oyo tokoki kosala. Kasi soki peut-être tokomeli ngai ozwi réponse na retard ayebaka ete tokotanga mpe tokokomela yo. Awa soki na ye eboyi na ngai te nabanda d'abord kobondela. Kasi lelo nasolai na mwana na ngai tobaki te tokabola bakarte ya priere mpe nsima tokobenga baoyo nyonso bazali kobela bakoka koya na ligne awa. Biso makasi na biso ezali na nzela ya Molimo Santo. Na ntina ete bokoka koyeba ete ye azali na bomoi. Nandimi teke mutu moko awa nasa kobikisa moninga na ye te. Me minganga bazongo moko bazali kotatola ete bango babikisaka bato te. Kasi nkolo alobi ete ngai nazali médecin na yo, nazali kobikisa yo. Ndenge komami na Exode chapitre 15. Ata okoki komela bakisi ndenge nini, kisi moko ekoki kobikisa yo te. Kaka kisi wana yo okomela mutu mosusu ameli yango abiki, me mutu mosusu ameli yango akufi. Eza ta na lobiko moko te mutu akoki kopesa yo. Ata ozoki moke medikama moko ekoki kobikisa yo te. Nakoki kozala na zoki na liboko na ngai na kati elamba na nga mpo nakanga, kasi eloko moko te ekoki kosalama. Mpo nete ata lelo nakufi awa bozwi nzoto na ngai boke kotia kwa mbome yango botia yango ke evanda mikolo na mikolo. Ata meilleur médecin amonda ye aye amoni mpe nazokaki atongi yango, me yango ezali pamba mpo nete bomoi esi ebimaki. Bino bozali koloba ete bomoi ebimi katikati na yo, me esali nini? Soki deja nase nakufi ata opesi ngai medikama bomoi ekozonga te. Mpo nete medikama to kisi ekoki kosala teke ezongiselo batisi te. Eki kozala ete lelo yoyo ngai naza kobongisa mutuka na ngai pe mbala moko nazoki nakoki kokima mbongo epai ya monganga naloba na ye ete bikisa na loboko na ngai mpo nsima nakende kobongisa mutuka na ngai. Ya koloba ete solo mutu na yo ezali kosala te. Biso tokoki kobikisa yo te mpo ngai nabikisaka te. Ye akoki kotia kisi na pota, kasi kaka Nzambe ye moko nde akoki kobikisa. Ngai nasololi mingi na bamedecin bandesio ya minene bango mpe bayengo mpe bayebisi ngai entre autres frère na biso Mayo mpo aza munganga monene abite biso tobikisaka te, ezali Nzambe nde abikisaka. Ka biso bamunganga tosalisaka kaka Nzambe. Mosusu alobi na nga bongo pénicilline yango ezali koboma momboto. Ngabi c'est vrai ezali solo koboma momboto, mais ezali lokola ete ozali na ndako na yo na bampuku ebele mpe opesi bango poison
bakokufa me mabulu bango basali moye ebe ekundamiza te eza lolenge moko na penicilline okoki komela yango ye akoboma oyo ezali momboto me nzambe nde ilifo apesa lobiko soki yo ozali na nzambe ndimela nzambe zala confiance na nzambe mpe ye akosala oyo etikali kasi biso tozali kobikisa mutu ata moke te namoni ntango nyonso bato ebele babiki na ministère na ngai lisusu kutu basekwi na katikati na ntango nazobondela kasi ngai nabikisi ata mutu moko te ezali kozala na elikya na yo na mosala oyo yasalelaki yo kuna na Golgota kokanisa ete ye abetamaki na ntina na yo eke na nzela mapipi na ye biso tobikisame na mosala na ye asalaki kuna na Golgota kuna soki toza na kondima na evre wana nyonso tu ezali ekokisama kuna na Golgota ebongi na biso to ndima parce ekomami ete na mapipi na ye biso nde tobikisami yango nde ezali sango malamu soki yango te nayebi eloko nini tokoki koteya bino te motei moko alobaki na ngai ete ata namoni mutu abiki nga nakoki kondima te nga nakoki kondima te mpe nga nayebisaki ete c'est vrai okoki kondima te mpo makambo ezali mpona baoyo bazangi kondima te me ezali mpona baoyo bandimaka soki ozalaki mondimi okondima yango me soki ozali oyo eza mondimi te okondima yango te mpona ete nyonso ezali possible na oyo yo ozali kondima biso mpe baaméricain tozali na bafoi na biso bacroyance na biso tolinga batielo maboko mpona bakoka kobondela yo mpe ezali ndenge moko na bajuif bango ezalaki na ndenge ya bokoko na bango fo batia yo maboko mais soki omoni ete par exemple sacrificateur Jaïs ntango ayaki atanke muyude epai na Yesu Kristo alobi ete nayebi na Yesu Kristo yaka tike to otya maboko no epai na nga mpona abikisa mpona ete azali kobika kokokana na mokanda ya Marko chapitre 5 na verset 23 wana ezalaki kondima na ye mais oyo mosusu mpe ye azalaki mopagano centenier oyo yazalaki na ye romain abeyisi Yesu Kristo nazali digne te yo ya na ndako na ngai loba kaka likambo moko mwana ngai akobikisama cela dépend na kondima ya moko na moko wana ekomami na Matthieu 8:8 soko moni par exemple kuna na Afrique nazwaki au moins 35,000 personnes na 40,000 bayaki me bayi na posa te na tiela bango maboko me bango nyonso tu babikisamaki kuna ezalaki na Durban na Afrique du Sud 30,000 convertis na mbala moko bandimaki Yesu Kristo na tiaki bango maboko te kasi ezalaki kondima na bango pe ba frères balobaki te misu bayaki de milliers misu bayaki na mayanga na ngai o misusu babukana makolo o misusu bazalaki komona te babiki batik bato bazali kotambola te batikaki banzete na bango bakoka musu batikaki bakiti na bango bo bamonaka te bamiso efungwamaki bango nyonso babikisami mpona ete bango bandimaki ete Yesu Kristo azali na bomoi kasi biso na États-Unis bango mutu nyonso alingi kaka ete mpona babondela mpona efo oyo azali koteya kobondela mpona ye acha ye maboko mpona ye akoka kobikisama wana eza mpe kondima na bino bozali kondima ndenge wana biso mpe tokoki kosala kaka mpona eza nde kondima na bino mpona ete oyo ezali kondima ezali kowuta na koyoka liloba na Nzambe sasa yi mpe ntango tokoyoka liteya oyo na kobanda avant tobanda kosambela yango ekoki kosala ba 15 à 20 minutes avant tokota tokotia kaka mwa exposé moke ntina na yango nalingi natanga na passage moko ya évangile na Matthieu chapitre Matthieu 14 verset 27 Yesu Kristo ayaki pa na bango pa alobi bobanga te ezali ngai bobanga te
o nga ndenge nalingaka likomi oyo soki tolandi lisolo wana ekoki kozala ata moko boye nazokoki koimagine wana moi ebandaki kokweya pe bandeko oyo nyonso tu basilisi kote ya bango nyonso tu bakoti na bwatu pe babandi kosala nini koluka bwatu kokinde bango nyonso bazwi barame na bango nyonso tu babandi kosala nini koluka bwatu liboso mai wana monene ezalaki na kimia nsima ntango balongwe na libongo bango bapesi bango bazalaki na libongo mbote pe bango bakei pe babandaki kokata bwato pe nsima bakomaki mosika bato baza komona bango lisusu te pe ndeko na biso Jean oyo azalaki leki katikati na bango apangusi mutoki na ye pe bandi koyebisa bango bandeko balingami ngai ntango nazalaki mwana moke nazokoyeba lisusu ete mama na ngai azali komemanga na makolo na ye pe azolakisa ngai makomi pe azandaki koyebisa ngai ete ndenge nini mabota na biso ezalaki kuna bazalaki baesclave biso bana na Israel toaki baesclave kuna na Egypte epuis ndenge nini kolo yawe munene ayaki kobimisa biso na mboka na Egypte epai ni bango bazalaki na baesclave pendant 400 ans pe Jehova munene abimisaki biso pa tambusaki bakoko na biso kuna na désert pe kuna na désert ye abimisaki mapa azali kolesa bango pendant 40 ans tozolia kasi ngai nalobaki ete atanke mwana mama est-ce que kuna na likolo ba boulangerie ezalaka ba ange basalaka ba mapa bongo sima babwaki na se mama nanga alobi te mwana na ngai petit Jean nzambe na biso azali nzambe munene ngai na ndimi to ezali koloba kasi nzambe na biso lokola azali mokeli ya lola pe na se il suffit seulement aloba likambo moko yango ekokokisama mpona ye azali mokeli soki alobi oyo ete lipa ebima yango pe ekosalama bongo ndeko yo kasi ozali kokanisa nini mpona nzambe munene wana pe ndeko alobi ete ntango biso tomonaki na après midi wana bato bazalaki ebele azwi kaka mapa misato moto oyo tozalaki na ye toza kolanda Yesu Kristo abondelaki yango mpe ekomaki ebele bato nyonso baliaki ngai nazomona ete oyo biso tozali kolanda tokwei na mbeba te tozali vraiment katikati na solo mpona moto oyo azali na lien moko na nzambe mpona ete akoki kokela mapa na maboko na ye ngai nandimi te ke Jean alobaki ete moto oyo azali prophète ya lokuta te me biso tondimi ete tozali vraiment kolanda mwana na nzambe pe Simeon kote na ye azalaki oyo pécheur monene ye pa apesi lisolo ndenge basololaki na papa na ye alobi na ye te ngai na tata na ngai tozalaki na mai oyo bozomona na banoye bambulu ezalaki koleka tozalaki koya na esika oyo mpona kosala nini koloba bambisi pe papa na ngai azalaki koloba na ngai boye o Simeon ngai nakumi mokolo me na bomoi na ngai mobimba ngai nasaleli nzambe miloko moko nazali koyebisa yo na mukana na nzambe oyo promesse moko ezali na Deutéronome kuna ngai na ekolisi bino na kondima me na kati na mukana na nzambe balobi na biso ete tokomona mutu moko akoya lokola Moïse ya kozala mosakoli ngai nakumi mokolo ntango mosusu nakomona ye te me avange ngai nakufa nazoyebisa yo ezala kati na motema na yo ngai nakomona te mpo nakomi mokolo nakokufa na ngai me bino génération bino bokobika ye bokoka kodute ata moke te na liloba na nzambe mpona ete likomi yango ebungaka te mpona ete Moïse alobaki yango nzambe akotinda mosakoli moko lokola ye mpe mutu wana akozala mesi akozala mutu moko lokola bato nyonso te me ye akokola katikati na biso me koyeba ye ndenge nini mwana na ngai
ete ye azali mosakoli kanisa eloko moko akozala Messi yebe ete mikolo mbula ebele mokili na biso oyo tozwaka prophète te ngai sikoyo nakoki koyebisa bino ete oyo Yesu Nazareth oyo tozali kola de Nazareth oyo ezali nde ye Messi mpona ye asalaki makambo ebele ngai mpe nazalaki kodute André nayebisaki André yaka kotala André alobi na ngai yaka kotala me mokolo mosusu nalobi nakende kopusa nepane mpe nakei komona ye kasi natali mutu moko te azalaki mutu moko aneti bato nyonso kasi ayebisaki ngai ete yo ozali Simeon mpe kombo ya tata na yo ezali Jonas na Jean chapitre 1 verset 40. Ngai nalobi ete mutu oyo ayebi kaka kombo na ngai te mais ayebi mpe kombo ya tata na ngai. En tout cas na mbala moko namoni ete ekokisami mpo na ngai nakanisi oyo tata na ngai alobaki ete ye akozala Messi mpe nandimi mbala moko ete oyo azali Messi mpona nakanisi oyo papa na ngai ayebisaki ngai mpe motema na ngai ekokaki ekatamaki mpe ezalaki na ntango wana mpe ndeko na biso Philippe alobi bokokaki komona mpe elongi ya Nathanael mokolo ngai nabengaki ye mpona amonana na Yesu Kristo ye ntango ayaki Nathanael akomaki na présence ya Nzambe me nayebisaki avance mutu wana aza mutu n'importe qui te wana sikoyo akomi na présence na Yesu Kristo Yesu Kristo ayebisi ye oyo ye azalaki mpe Nathanael akamwaki mpe ntango Yesu ayebisaki epai nini azalaki kovanda babete liboso oyo ya na réunion oyo ngai nasi namonaki yo mpe Nathanael ayebisaki ete en tout cas oyo aza mwana Nzambe mpe nakwai komona ndenge nini tokokaki kokendaki na ville kosomba mapa mpe ntango biso tozongi tomoni ete azali kosolola na mwana mwasi moko topusanaki tokoka koyoka bazosolola nini mpe tomonaki ete aza mwasi moko ya bomoi mabe mpe biso tokamwaki totelemi biso nyonso na pui ya Jacob me toyoki lisolo bina mwana mwasi wana kende koluka mobali na yo mpe biso tomitalaki biso tokanisaki ete eloko moko ekosalama ye na mwana mwasi oyo kasi mwana mwasi alobi ete ngai nazali na mobali te mpe atalaki alobi yo olobi ya solo mpona ete oyo ozwaki 5 mari na bomoi na yo mpe oyo oza na ye oyo azali mobali na yo te sokotangi na Jean chapitre 4 15 à 18 ndeko na nga sokotalaki mwasi wana ndenge aza akomaki alobi na ye ete yo ifo ozala mosakoli po toyebi ete ntango mosakoli oyo akoya ye akoyebisa biso makambo oyo kasi yo ozali nani mpe Yesu Kristo ayebisaki ye réponse oyo alobi na ye ete ezali ngai oyo azali koloba na yo mwana mwasi oyo akamwaki mpe akendaki akimi na mboka koyebisa bango bato nyonso ete boya botala mutu oyo ayebisi ngai nyonso etali bomoi na ngai eske ezali oyo Messi tozali kozela te oyo na ntango nasuka koya boya botala boyo mona mutu alobi na ngai nyonso ngai nasalaki na bomoi na ngai basamaritain nyonso bautaki baye kokuta na Yesu Kristo ntango bayokaki Yesu Kristo balobi batuna yesu mwasi wana te me bandimaki litatoli na ye ke réellement ye azali mosakoli oyo azala Nzambe aprometaki nsima na yango bwato ezalaki kaka kokoba katikati na mai bango bazalaki kokende sokotangi na Matthieu 14 verset 25
Tango wana maintenant Satan profiter maintenant lobiete. Ah, bato maintenant bakoti katikati na mai bango nyonso. Bango nyonso nde bazalaki kobengana milimu na ngai mabe. Ponete bato bakuma malamu lelo nazwi bango bazana kati na mai Yesu Kristo azali te. Moma yango ezali ete ngai na kubundisa bango. Moma oyo ngai na ko régler ba compte na bango. Ponete babengani milimu na ngai ebele. Pe abengi milimu mabe nyonso tu. Boya bato oyo bazali kobengana bino bazali awa. Mais Yesu Kristo na bango azana bango te. Wana ezali tango wana te Satan azali kokota kati na musala. Suka constate te bino bozali na Yesu Kristo te. Ponete bango tango bazali katikati na mai wana Yesu Kristo atikalaki na yekuna na ngomba. Ezali lokola pe assemblée. Soki na assemblée tozali kaka kotalela makambo na nzoto. Ndenge nini tozwa mbongo, ndenge nini tolia, ndenge nini tolata, ndenge nini totonga na mbongo na Nzambe. Ete tozali na atmosphère moko te ezali ko créer présence na Nzambe. Yeba tango na ndeke moyini ya profitaka. Il faut tozala plus na ba réunion de prière. Kasoki bino bozali na oya mokili. Satan mena lobete oyo Yesu azali te. C'est un moment la ya kokota pe akosala nini akobondisa. Kasi nkola bongete lingombe ezala lingomba oyo ezali na mabondeli. Bozali kotanga liloba, bozali kobondela, bozali koyemba, wana Satan moye akoka kopusa na pemeni na binote. Pe ebongi na biso pe ndenge tozali awa na lisanga oyo. Il faut tout créer ambiance moko ya molimo ezala kati na biso. Pona to mona ndenge nini Nzambe akosala. Nyonso ezali vraiment ko dépendre na atmosphère obino bozali ko créer. Botozala na kati na mabondeli, tozala na kati na kokumisa Nzambe. Ezali lokola lolenge moko ozwi liki ya soso. Cela dépend de l'atmosphère yoko créé. Oyo ko zoyer ocheye na se ya mbwa na moto wana yebete soso akobima. Ponete moto wana yango ezali atmosphère. C'est-à-dire ezali oyo zali ko créer ambiance zali ko créer. Soki o créer ambiance ezali ke ezala makambo ya ba théologie obozwa yango. Mais soko créer bunzambe komona pe Nzamba kozala kati na bino. Nandi moiloko ya pambala pambati. Soki bino bozali ko kanisa, bozali ko sala ambiance moko ezali te, buzambe zate, Saint-Esprit bosala nini, akozala na mawa. Lokola kuna ezalaki na mukolo ya Pentecôte. Bango bavandaki d'un commun accord, pe babandi ko bondela. Pe molimo utaki likolo pe kiti. Parce que atmosphère moko ya malamu ezalaki. Biso pe photo zala lelo yo na ambiance moko ya malamu. Pe lingomba lelo il faut créer ambiance. Oyo etisali te Nzamba zala kati na bino. Koyemba banze Nzambe, kobondela, koyoka liloba na Nzambe. Tozomona par exemple Billy Graham akendaki na Afrique, bake ko interpeller ye. Ya atangi makambo ya Nzambe na classe. Me bakokutana na ba hindu. Batelemeli ye. Kasi bomonyete o Itali makambo na classe kotanga ya kokaki kolonga bato wana te. Yango ezolakisete il faut maintenant atmosphère mususu ekoka koya na kati na lingomba. C'est-à-dire que nguya na molimo santu ekoka kozala sasa yipi kati na biso pona kolonga makambo wana nyonso. Pe na ite tangu Nzambe akosala bato wana bakondimete Yesu Kristo azali kati na bino pe yango ezali solo. Toana posa eloko moko su munene kwa kosalama. Biso tokeyi sans ko créer une atmosphère ya Nzambe. Il faut maintenant kosalete atmosphère moko azala kati na biso. Atmosphère mo malamu sala ezala kati na biso ponete molimo eko akozala na biso tout moment. Toujours so tozongi na Matthieu 24 pona tokomone te to continuer lisolo na biso.
biso pe toyebi te lelo pe toza na posa na ye, toza na posa na Yesu Kristo, ngaza na posa na Yesu Kristo, yo poza na posa na Yesu Kristo, bino pe boya na posa na ye. Biso tokoki kolemba te, toza na posa ya mwana Nzambe katikati na bomoi na biso. Tokoka koboya nyonso ezali na mokilo ya mokili mpo nete ye Yesu Kristo avanda katikati na biso. Makanisi na biso ya bomoto elongo, tokoka kozala na makanisi na ye sasa ipi. Wana Yesu Kristo asosolaki ete alobi ete maintenant lokola badisiple na ngai bakomi na musika na mai, bango bakozala na besoin na ngai, parce que ayebaki ete sasa ipi Satan akoluka aatake bango lokola na zati. Kasi pone ete ngai nakoka komona mai yo munene ya mati liso na ngomba likolo, pe azali kotala bango kuna ndenge ni bazali kokende pona mona eloko nini ekosimba bango, soki besoin ezali akima mbangu asekurir bango, po ayebaki ete tangu bango bakozala na présence na ye te, Satan akolanda bango. Na tina na yango ye azalaki musika mati na ngomba, pe azali kotala ndenge bazali kokende. Yango ye pasalaki kuna na Golgota pona mokili, amataki kuna na ekulusu, babeti ye, banyoki ye, banyongi ye pona biso, pona ete ayebaki ete lingomba na ye ifo ezala na besoin na ye. Sikoyo ye amataki likolo pe azali kokengela lingomba na ye. Tozala bato oyoyo tozali kondimela Nzambe na mutema na biso mobimba, toyeba ete ye azali, ata tozali musika na ye, toyeba ete ye azali présent na molimo. Te kumami na likomi ete basantu oyo ya Ancien Testament bamemamaki na ye na likolo. Kone tangu ye asekwaki ye amataki na likolo, pe kuna na likolo kuna maintenant azali kotala biso. Pe tangu ye amemamaki na basantu nyonso ya likolo, likomi elobi ete levez-vous, botelema porte oyo ya bibende, fungwama pona ete kolo na biso akota na basantu na ye. Bango batunaki mokonzi wana munene aza nani? Balobi ete non, ye azali mokonzi na bakonzi, ye nde nkolo. Haleluya. Pona ete ye alongaki Yesu Kristo, ye nde azali oyo alongwaki, pe ye amemamaki na likolo tin na bakotisi na basanto nyonso tu. Ye nde azalaki oyo likomi elobaki kuna na psaume, pe kolo alobaki na ye ete yo vanda na liboko na nga mobali ti tangu oyo yo ngai na konyatisa yo baini na yo nyonso. Pe natondisa libota na nga na nzela molimo santo. Ezali lokola aigle, mama aigle ndenge asalaka. Ye avandi likolo, akobimisa bana na ye na kati ya zala, pe abwaki bango. Me azali kokengela bango. Tangu maina bango bazali kosakana, amoni ete sasa ipi mopepe makasi ezali koya eke bango bakokoka te. Ye mama aigle akosala nini na kiti, afungoli mapapu na ye, ale azwi bango na mapapu na ye, sima amati na bango liso likolo. Wana bango bazalaki kosolela kosakana, me ye avandi azali kokengela bango. Haleluya. Wana ye azwi bango na mapeko na baba masala na ba na ye, amati na bango kuna pona ete aigle azali kotala na bakilometre nyonso tu azali komona. Soki pa bana ne bazali ndenge bazali kosakana, ye azali kokengela bango. Ezali lokola kolo na biso, yenda azali aigle ya munene, nde azali kokengela biso. Ye azali ndeke moko spécial, pe azali kokengela bana na ye epai nyonso bazali. Jehova azali lokola aigle, pe avandi na trono na ye, aza kokengela biso nyonso.
soki mupepe moko makasi ezali koya ye mama na aigle, mama aigle il faut aya kosekourir biso. Sima na yango bango bakomatisama bakoleka kutu mupepe oyo pe bakokende musika. Biso tokumisaka ye tolobi ete solo tozali na kondimete lisu na ye ezali likolo na biso, ye azali kokengela biso. Mukolo mususu akofungola mapapu na ye bazala na ye wana akoya azwi biso pe tokokende likolo. Sikoyo aza kozela ti atondisa biso na molimo mosantu, tokotona na molimo mosantu. Yana bete bino ba maladi oyo bozali awa boyamba molimo na Nzambe pe bokomona nguya ya lisekwa na ye. Ezali lokola maintenant kuna na katikati na mai, tango mena bakomaki musika na kati na mai bango ba apotre, espoir mususu ezalaki te. Ezali lokola pe bino lelo bokokanisa ete ozali susu na espoir moko te na vie. Médecin kwa koloba ete natali yo ndeko maladi oyo kobika te, baproblème oyo ezali susu na niveau na biso te. Yo kende soki okokufa okufi, kasi yo yebe ete okumuta koloba ete ngolo na yo ngolo ezali te. Mais boyebe ete soki ozali encore na makasi ya koya na lisanga, yebe ete espoir ezali, ngolo encore ezali. Ponete Yesu Kristo azali kati na biso. Tanke yo zali na kondima munene, Nzambe na biso azali kobatela yo. Ponete ya pesi bilaka na ye, pe ya azali kokengela bilaka na ye pona kokisa yango. Pesa saipi, tozongi na lisolo na biso, bango, ba apotre mena bazalaki katikati na mai, baza kotambola. Satan sikoya yeb, maintenant c'est l'occasion ngoyo. Atindi tempête monene, ba éclair. Le diable a répandre maintenant venena yabi maintenant na zwi bango. Abengi ba démon na ye belé boya to zwi bato yo maintenant. To fou maintenant to boma bango. Pe ezali lolenge moko na lingomba. Soki tozali na kondima likamu moko ekoleka. Pe biso ba américain tozali kosala expérience. Bato ebele bazoloba ete jour ya miracle esi eleki. Bato misu bazali koloba ete non bateme ya molimo santo ezali susu te. Kasi nga nayebisi bino to Yesu Kristo azali lolenge moko lobi lelo pe libela na libela. Tozongi na lisolo na biso wana sikoyo mupepe makasi Satan tindeli bango mupepe. Ba éclair ndenge na ndenge pona boma bango kati na mai. Kasi soko tali na Matthieu 14 verset 25. Yesu Kristo aye mbangu alandi bango mbangu katikati na mai. Yiwana sikoyo ya bandi kotambola likolo na mai. Kasi tangu bango mena bamoni Yesu Kristo azali kotambola likolo na mai, babangi lisusu. Bakanisi ete ezali nde su fantôme nda azali koyabundisa bango. Babandi koganga. Bandi koganga. Or ezalaki espoir na bango ende kokai kobikisa bango. Ezali pe ndenge moko na lingomba. Boyebete oyo ekoki kobikisa bino bato bazali kobanga yango. Espoir na bango. Pone baye epai na Yesu Kristo bazwa bomoi. Bango bazali kobanga. Wana Yesu Kristo azali koya na Matthieu 14 na verset 17 alobi na bango ete maintenant bobanga te. Yesu ayebisi bango bobanga te, ezali ngai na ye na secours na bino. Pe biso tondimi ete Yesu wana moko maintenant azali katikati na biso awa. Pe akosala likambo moko ndenge asekuraki kuna ba apotre na ye, akosala yango pe katikati na lisanga oyo. Bozala na confiance na Nzambe, bolobete kolo na pesi bino, na pesi yo merci na ndenge otindeli biso molimo na yo. Tondimi yango ezali makambo ya kotanga milimo ya bato te, me tondimi te, biso tondimi te ezali yo. Ponete oyo ezali elaka.
ezali kokokisama euti na makomi kasi ezali kaka ngai te na bandeko nyonso basali na nzambe bazali na esika oyo bango mpe ntango tokobondela bango mpe bakobondela poto na bino mpona ete nga frère Branham soki nazalaki maladi na yawa nalobi ete bobondela mpo na ngai bino tu n'importe ko bobondela mpo na moninga otie mpe maboko mpe biso tozala sincere to aplike liloba na nzambe ebondela moko likolo na mosusu bondela mpo na tata na yo mpo na bandeko na yo biso eproblème ezali ete motema na biso ezala ya kofungwama mpe ngai motei na koyebisa bino eloko mosusu te kaka oyo euti na makomi boyeba ete bino deja bobikisama kuna na ngomba na Golgota kuna na ngomba na Golgota na mapipi na ye nde biso tobikisama na mapipi na ye nde tobikisani soki boeza na esika olele oyeba ete ye azali na esika oyo kati na biso yavandi kuna na lola na loboko na mobali na nzambe mpe tokomona ye kuna na mopepe ntango akozonga tokoya de gauche à droite biso tu tokomona ye mpe molimo nyonso munoko nyonso ekotatola ete ye azali nkolo na jour ya litere bango baovika na sanctification na jour ya litere bango mpe bazalaki na oyo ya bango ntango na Pentecôte bango bazwaki effusion ya molimo santo mena biso tokomi na suka na libango na suka na pierre de fête lingomba na nzambe ifo ezonga na lingomba meme molimo ezalaki na ebandeli ifo esu ezala kati na lingomba boyebi ete ntango na Abraham bango bazalaki koboma bandeke mpona ete ezalaki alliance ete tokolia esika moko kasi oyo akobebisa contrat oyo akomi lokola nyama oyo bakosala nini oyo babomi wana lokola Abraham abomaki mwa nyama wana ezalaki contrat apesaki na nzambe toyebi banyama misato oyo abomaki mpe komami ete mena alliance esalamaki bango batelemaki entre banyama mibale soki moko abuki mobeko ye akomi lokola moto nyama oyo babomi yango mpe ezali lolenge moko na Golgota nzambe asalaki lokolo oyo Abraham asalaki kuna na mwana na ye Isaac amemaki ye mpona akoka kosakrifie ye mpe yango ekokisamaki kati na Yesu Kristo kuna na Golgota ye apesamaki lokola likabo mpona biso nyonso nzoto na ye ebetamaki mpe sasa ye mpesima kosala mosala na ye amataki na lola mpe apesi molimo na ye mpona ete molimo ezali kati na Yesu Kristo ezonga katikati na lingomba sino eza kontra moko te bomoni ete bandeko basi mpe mibali bozali kosomona makambo oyo yango ndenge ezali molimo na ye soki ezali katikati na biso yango ezali kolakisa ete ezali kontra na ye aza kokokisa yango mpe na Jean 14 alobaki ete bamiracle nyonso ngani azali kosala bino mpe bokosala yango mpe sasa epi kati na lisanga ezali bandeko mosusu bazali awa bayebi nanu kolo te kasi ebongi na biso ntango bokoya na esika oyo tosala nini tokanisa bino na nzela ya mabondeli mpe boloba ete kolo okanisa ngai katikati na lisanga oyo sasa ipi tokoki kotombola maboko na biso nyonso toloba ete frère Branham tika ete ngai nayamba Kristo sasa ipi mpe nzambe apambola bino mpona ete namoni lisanga mobimba etomboli maboko na bango soki nanu yo okomi chrétien te tombola liboko na yo ndimaki
tokoka kobondela mpona yo lelo koma mondimi. Napesi bino merci mingi. Mpona moni ete partout maboko etelemi. Onkolo oyo azali na lola. Namoni ete bango nyonso to bazali sincere. Pe tomoni ete tozali so na ntango mingi te. Yesu Kristo azali kosala. Tomoni likabo nyonso apesi katikati na lingomba. Na tina ete bakoka koyeba ye lokola Messi. Ete molimo moko wana oya Messi eza maintenant katikati na biso. Pona ete ezali kolakisa biso makambo oyo ezali kosalama na bomoi na bango. Pe kobikisa bango ezali katikati na biso. Koyebaka mitema na bango ezali nini. Yesu Kristo na bomoi na ye azalaki koyeba makanisi ya bato. Tozali komona ete likambo moko wana ezali kosalama na lingomba. Pe nkolo tozali kobondela yo ondima ba oyo nyonso tu batomboli maboko na bango. Yamba bango na bukonzi na yo. Oyamba bango nkolo. Ozwa bango lokola nkolo pe mobikisi na bango. Tikete kati na Kristo maintenant bame mabomo imoko oyo esalete bazala na bomo imoko ya Kristo. Tobondeli yo bona kombo na kolo na Yesu Kristo. Amen. Tupesi Nzambe merci pour na 20 minutes ya prédication. Mais ça yipi bino botomboli maboko likolo. Tangu tokobenga bino aboya ne tumbolo. Boko pusa na po tobondela pona bino. Mais ça yipi naza koyebisa bino boyebi ete bino bozokoyi kolobeto ezali likambo nini bino botombolaki maboko na bino. Yesu alobaki ete oyo akondimela ngai akoza na bomoi na seko. Kokuka na Jean 5:24 ye akoleka su na kufa te me akokoma na bomoi na seko. Yango nde lakisi ete bino botomboli maboko mpona kokokisa yango. Oyebe ete makambo ezali monene. Bino kokaki kotombola maboko na bino te soki ezali molimo te. Kasi molimo nde tindi yo koloba nete tombola maboko na yo. Ezali molimo kati no nde ezali esali yango. Sino te molimo mabe akondima te otombola maboko. Pe soki yo okanisa kete soki nkombo na yo yebanaka na livre de vie de l'avion livre de vie de l'agneau liboso ete mokili kokisama yeba ete yo obakisami na lingomba. Sasa yebi biso tokobondela maintenant mpona mabeli oyo bazali na kati na mulongo pe bopusa na bino nyonso awa pe botatola ye bopese témoignage liboso ya bato boyoka soni te. Kasoki bino boyoki ye soni na ntango wana ye mpe liboso ba ange na ye mpe ya tata akoyokisa bina bokoyokisa masoni. Bino nyonso bozali bapamboli na Nzambe bopusana toyebi ete tozali nano na ntango na ngolu. Soki molimo santu ekoti katikati na lingomba akosala mosala moko denga salaki na kala pe bokomona ete bomoi na bino ekotondisama. Bino nde bokozala batatoli ya ngolu na ye. Tikete Nzambe apambola bino nyonso oyo bino nyonso bongi komipesa epai na nkolo. Naza kobondela mpona ete apesa bino posa na bino. Oyo bazwaki bainvitation to bakarte de prière yango ekabwanaki bakabolaki mpe mwana na nga azali koloba mwana nga mobali balobi ete bango bapesaki bato au moins 50 cartes. Tokotala numero 1 tina 50 oyo baza na posa babondola bango. Bino sasa eti bozala na kimia bozala bato oyo bazali na mabondeli pe tokobenga numero na yo pe bino bokopusa na liboso pe bino bokososola ete bondima ete Yesu Kristo azali katikati na biso.
yango elakisini mangomba ezali ebele me oyo bazali kondima Yesu Kristo te. Mangomba ya ndenge na ndenge eza ba oyo baza kokroire Mohamed, baza kokroire boye na boye. Mais na ndimite ndeko na biso frère Robert na Tony Osborne bango bazali katikati na biso na ndimite bango bakoyi koyebisa bino te mangomba mosusu ezali kaka makanisi na bato. Biso foto yeba tan eloko nini tozoyeba nini tozali koloba tozali kosala tango tozali koloba tina na Nzambe maloba na Nzambe po toyebete Nzambe na biso asekwaki mpe azali na bomoi pe bomoi na ye ezali katikati na lingomba pe sasa ye pe nazali koyebisa bino nga tanke mosali na ye maintenant na telemi na esika oyo pe nazali kosala déclaration oyo awa bato baza moins plus de 1000 batondi awa nga natal na tea déjà na balisanga ya 100 ba 200 000 personnes. Jamais Nzambe na biso aeshuwaka loboko na ye esalaka kaka ye azali Nzambe. Kasi sasa ipi ba oyo baza na carte de prière te kasi bandimi elisenge te bakoka kobondela mpo na bango. Bino boyebe te ministère ya discernement ezali pe boyebe te ntango nasalaka discernement boyebi ntango Daniel ye asalaki discernement azwaki vraiment faiblesse makasi pe ntango lilobebe te mwana mwasi oyo azalaki na maladi na makila ntango asimbaki elamba na Yesu Kristo Yesu Kristo ayokaki nguya moko ebimi katikati na ye. Bango nyonso ntango Yesu atunaki nani asimbi ngai bango nyonso tu bawanganaki me mwana mwasi anaki kondima. Yesu alobi ete kondima na yo ebikisi yo pe au même moment kondima ya mwana mwasi wana esalaki abikisamaki. Yesu Kristo ayokaki contrôle fier ezalaki contact moko te ya nzoto me yaki contact moko na nzela ya molimo oyo Yesu Kristo ayokaki. Petro lakokaki kotuna mpona nini yo ozali kotuna ete moto moko asimbi ngai. Yesu alobi te nayoki nguya moko ebimi katikati na ngai. Ezali ndenge moko mwana moko ya mwasi asimbi elamba na Yesu Kristo pe nguya ebimi. Ezali pe ndenge moko na biso awa. Bongo po na ngai frère Branham ezali ndenge nini po ezali ndenge moko pe tangu ngai nazali komona ba vision ezosala ete ngai pe nazali kolemba mingi kola lobaki de makambo nyonso nga nasali bino pe bokosala yango pe bokomona lisusu makambo minene yango ezali na Jean 14 verset 12. Mais na traduction oyo ebandeli lobete bokosala lisusu makambo oyo eleki elakisi nini tokosala te makambo koleka Yesu Kristo te me ezali loko moke kosala na mokili mobimba biso tokoki kosala makambo koleka oyo ye Yesu Kristo asalaki te ye azali Nzambe ye kosekwisa bamort biso tokoki kosala plus en quantité mpona tozali mingi mais po etali qualité ya aleki mpona ete ye azali na Afrique azali na Australie azali partout aza na bana na ye ye azali Nzambe oyo amonisami lokola mutu kati na ye bonzambe nyonso tu ezali katikati na ye ezalaki katikati na ye pe ezali kati na ye ye azalaki mwana moko alikinda oyo amonisaki nguya nyonso na Nzambe epai nini molimo ekitaki katikati na Marie pe ekreye nzoto wana ezalaki katikati na ye ye azalaki mutu lokola biso te momboto eutaka na moto me ye Nzambe nde asalaki ye katikati na Marie. Nzambe nde azalaki tata na ye ye auti na boyokani na mwasi na mobali te ye azalaki Nzambe ye moko.
Nzambe andi atondaki katikati na ye. Bonzambe nyonso to ezalaki kati na ye. Ye kati na ye molimo ezalaki na suka te. Kasi biso ndeko monaka biso awa tozali na molimo oyo ezali mwa moke, eza na mesure. Ezali lokola boye soki ngai nakei na océan na memi mwa verre moko na toki mai. Mai wana eza na verre ezali mai ya océan. Soko sali yango ba étude komona eza même mai mais eleki océan te. Océan ezali monene. Soko tali te don oyo yo ngai frère Branham naza kosala na yango. Ezali ka mwa moke lokola mwa verre oyo mais ye azali océan. C'est-à-dire il y a leki monene. Mutu moko akoki se comparer na ye azali te. Biso nyonso toza na mwa oyo ya moke mwa bavere ya mike me ye azali mosea ye azali kotondisa nyonso. Mai oyo ngai apesi ngai soki otali yango eza na même composante bamai oyo na osea wana mais tokoki kososola ete kati na biso tozali na esprit avec mesure mais ye azalaki na plénitude ye azali osea mobimba tokoki kose compare na ye te ye ayaki sans mesure baevre nyonso ye asalaki ezalaki ebele biso mpe tokosala yango mpe à travers l'église mokili mobimba nde mpona kokokisa ndambo ye azali na yango boyebi ete ndeko oyo ayembaki nzembo oyo mpona amour ya nzambe alingaki asonde amour ya nzambe ezali ndenge nini me moto akoki kosonde amour ya nzambe ezali te nde esalaki ete moto oyo ayembaki nzembo wana akendaki kosuka epai nini babombaka bato ya maboma akomaki moto aliboma mpona alukaki koluka ayeba bolingo na nzambe eza ndenge nini motu moko akoki koexprime bolingo na nzambe te. Biblia elobi na biso te ye atanke nzambe apesaki mwana na ye moko ya likinda son fils unique akabaki lokola mbeka afin que quiconque akondimela ye azala susu na katikati na perdition te me azwa bomoi na seko. Wana na Jean chapitre 3 na verset 16. Sasa ipe bandeko na ngai soki tokosalela nzambe te tozali bato na mawa toyoka kutu soni. Ye azali présent na katikati na réunion oyo na tina ete boko akoyeba ete ye azali kati na biso soki nanu mwa mutu amoni te oyo makambo ezali kosalama na ba réunion oyo kasi bino soki bokondima nzambe pe ata oza na carte de prière te yeba ete don ya discernement ezali ngai na komona makambo no lokola télévision yo na kondima yo simba kaka elamba na ye. Yesu Kristo azali lolenge moko lobi lelo pe libela na libela bondima yango ye azali oyo nganga nzambe munene ye oyo azali kobondela biso aye abondela mpona biso ayebi ke tokoki te aza na mawa likolo na biso ayebi te tozali bato na nzoto bato na bulembo soki yo osimbi elelo soki azali lolenge moko lobi lelo pe libela na libela osimbi elamba na ye lokola mwana mwasi oyo pe ayebisaki mwana mwasi wana ete yo obikisami ezala lokola lolenge moko lokola na biso lelo oyo tokoka kosimba ye tosimba elamba na ye mpona moko na moko akoka kozonga ete abikisami nakobondela bino ete mpona ete don ya discernement sasa ye mpe ezala makasi katikati na lisanga oyo ngai nakobondela mpe nakotya maboko me Yesu alobaki ete botala bilombo ya baoyo bandimi bango bakotya babeli maboko mpe bako bikisama kaka
maboko na ngai te, me maboko ya bato nyonso tu bazali na kondima. Toza bato tozali kosala spectacle te, biso toza bato bandimeli nkolo. Ye apesaki biso sango malamu, na kati ya sango wana bapromese ezali, pe yango nde ezali ordre oyo apesaki biso tokende koteya sango malamu. Ye na lingomba lokala atie baapotre, bapaster, badokteur, baevangéliste, Nzambe nde atie bango. Kati na ngolo na ye, wana ndenge ye moko asepeli na chaque l'église locale, 9 dons de l'esprit ezali. Ezala parler en langue, na interprétation ya minoko. Nyonso tu Nzambe nde apesi yango. Tosi tolakisami katikati ya makambo wana. Mutu moko akoki kozala na likabo lelo kati na biso. Nzambe akosalela likabo wana. Tozala na confiance ete Kristo azali katikati na biso. Ata 2 ou 3 babengami, bobu continue kobondela. Kolobe te nkolo, tikete mosakoli azali koteya sasa ipi akoka koyeba likambo na ngai pe alobela ngai. Biso na bino toyebani te, soki toyebani te botombola misapi na ya maboko na bino kolakisa ete biso na bino toyebani te, pe assemblée etomboli maboko na bango. Tokomona lelo soki azali lolenge moko lobi pe libela na libei. Sokoki kosimba ye lisusu, yo simba ye. Simba ye. Bokoka kokima bakambo ya kobanga-banga. Tala neti foto oyoyo ebima na mutu na ngai likonzi na moto. Bato maele nyonso to bakendaki kotala yango balobi ete ezali oyo ezali ya solo. Ezali likambo na lukuta te. Parce que lumière wana ezali eloko moko ezali surnaturel, ezali philosophie te. Nde nazoloba ndeko mwasi oyo avandi wana pa azali kobondela. Olingi kobikisama na hemorrhoïde na yo, oza na eloko moko na mutu na yo. Zonga na ndako na yo pe obikisami. Mwasi mtu avandi kuna oyo atomboli musapi na ye. Diabete ezosala yo, okoki kondimete nkolo akobikisa yo, zonga na ndako na yo po obikisami. Ndeko mobali azali awa liboso. Yo oza na hypertension, ndimaki Yesu Kristo akobikisa yo. Telema po obikisami. Yo ndeko mosusu kuna, ngai nayebi yo te, nayebi te ozali nani. Zonga na ndako na yo po obikisami. Yesu Kristo abikisi yo. Bondima yango bino nyonso. Bino nyonso bozali awa. Oyo bozali ambala liboso. Nani azali muta liboso aye na etumbelo. Gana yo to yebani te. Kasi Nzamba yebi biso mibale. Simba loboko na ngai. Gana na mona ote na bomoi na ngai. Pone te boko akondima. Ete oyo ezali preuve ke Yesu molimo na ye azali kati na biso awa pe azali komonisa nga makambo ya mwana mwasi oyo. Ndeko mwasi, soki Yesu ayebisi nga makambo na yo okondima, na mzomona tozali malade. Nga koloba na impose mabeki eza pe malamu. Me oyo ezali koleka. Soki kolo akoyebisa nga ba problème na yo, makambo yo salaki. Ndenge tolomoni yango katikati na makomi. Wana yo koyeba ete ezali nguya moko eleki bomotu. Ngana yo toyebani te. Bino na assemblée mobimba. Bino nan bokota na assemblée te botomola maboko na bino, batomboli maboko na bino. Mwana mwasi ope ayebi ngai te. Oyo ezali image moko malamu entre Yesu na femme samaritaine. Pe Yesu ayebisaki ye makambo nyonso ezalaki na bomoi na ye. Ndeko mwasi, bino bozokanisa nyonso bino awa.
ndeko mwasi oyo akoki kozala chrétien to azali chrétien te nga nayebi te akoza na posa oyo aza na bambongo na posa mbongo nayebi te kasi soki bakoki koyebisa ye oyo ezali kati na ye ezali nde mpo na bino bondima kasi soki bodute etali bino pone ete molimo oyo etelemeli molimo ekolimbisama te koloba mabe te likolo na makambo na molimo me bokoyeba mama ndeko mwasi ntango kola banda koloba makambo na yo koyeba soki ezali solo namoni ete yo ozali vraiment mwana na nzambe ezali te mpo noza kosala neti ozali koningisa monoko na yo te me molimo ozali kolakisa ngai te yo ozali vraiment mwana na nzambe kati na yo sentiment moko ya malamu ezali yo ozali koyamba ozali oyamba vraiment liloba na nini liloba na nzambe me eloko moko ezali kogonfle na liboto na yo ondimi ete nkolo akoki koyebisa ngai yo ozali nani komono madame lise zonga na ndako na yo mpe obikisami ndima yango na motema mobimba mpe biso nyonso tozala katikati na priere tika ete nkolo na biso oyo azali na likolo abikisa yo o nkolo kuna na lola tika ete ngolu na yo ezala kati na lisanga oyo ndeko mwasi yo ozali na maladi na basi kasi zonga na ndako na yo mpe ndima ete yesu abikisi yo o nkolo mpe ndeko mobali oyo osalisa ye bikisa ye wana nazali kotya maboko na ngai likolo na ye bikisa ye nkolo na bondelo na kombo na Yesu Kristo ndeko yosi obiki okende kolo nazali kobondela okoka kobikisa ndeko oyo vision ezali kobikisa te eza kolakisa biso kaka eloko nini ezali te katikati na yo me Yesu Kristo yenda azali kobikisa ye azali awa katikati na biso pusana wa ndeko kolo akoyebisa nga problème na yo mpe na ndima ete yo kondima soko oyoki yango namoni ete oza na litutu moko na elongi na yo soki molimo ekoki koloba so likambo mosusu nazomona mpe mutu na yo elongi na yo eza nsu na mwa bagri mingi mpona bondela na ntina na yango yo za mutu moko malamu yo za motei yo ozali na mboko muta mboko te outi musika na l'arkansas azasi ozali kobondela mpona mutu mosusu azali na cancer pe cancer yango ezalaki na mkongo na kuna yo nabondelaka mpona yango kuna na Johannesburg nzambe abikisaka yo yango nde elobi nkolo yo ndimete nkolo akoki koyebisa nga problème na yo kombo na yo ezali Reverend Chapard kondima no ezali monene kasi kende mpe obikisami zala na kondima bodute te biso nyonso tozala na priere tobondela kanisa soki ezalaki mama na yo to ndeko moko ya bafamille na yo azalaki kobela kanisa ke yo kosala nini okuyi mpo kozala kati na mabonde mpo nete bango ye abikisama tika ete mwana azomona te na tie maboko mpe sasa ye mpe amoni tika ete tokumisa nzambe mpo na makambo nyonso azali kosala ka satan bima katikati na lisanga oyo na kombo na kolo na biso nyonso tu bozala baoyo bandimi bondima na mitema na bino mobimba nguya na nzambe monene ezali katikati na esika oyo kolo babikisa ndeko mobali oyo o ndeko mwasi pusa nao kolo na kobondela yo bondela mwana mwasi na kombo na Yesu Kristo ndima ye bino nyonso bondima na mitema na bino ponete ndenge tokobondela mpona ndeko mwasi oyo kolo akosala biso grâce oyo ba problème na ye yo ozane eloko moko katikati na nzongo na yo eloko moko ezali kokola yo ozali mutu na kanda mobali na yo mpe azalaki amazongi na ndako
me okundimete kola kwe kolobanaka kombo na yo madame hostile pezonga na ndako na yo bikisami ko dute te bondima bino nyonso na mutema na bino mobimba mwana mwasi azwa pe guérison oyo malédiction nyonso ekima bondima na mutema na bino nyonso tata na biso zali likolo bate bikisa mwana mwasi oyo sasa ipi nazali ko traverser ligne de prière oyo lokola soki tozali na Golgotha zali wana kolo bikisa ndeko na biso na cancer oyo na kombo na Yesu Kristo. Sasa ipi nazali komona ete oyo molimo na mbindo etelemaki ya mwindu yango ekimi ndeko zonga pe na kimia tozali kobelela ngolu na Nzambe pe mawana ye pona yo tangu nazali komona ba vision na ye bakali lisusu te nazali kolemba ndeko mwasi diabete nyokoli yo mingi ndima ete Krista kobikisa yo ozali sune loko msufu tika omelaka cigarette yo za na posa ya Yesu Kristo lokola nkolo pe mobikisi na yo nanu yo okomi chrétien te mendima ete soki yo ndimi komono monsieur Peril Zambe abikisi yo na maladi na yo ndima na mutema no mobimba Zambe asekurir yo bato nyonso tu bazali na esika oyo batomboli maboko bopusana na esika oyo boya na présence na Nzambe bopusana liboso oyo wana biso tozali koyemba mwa loyembo bopusana na etumbelo pe bondima ye lokola nkolo pe mobikisi na bino boya na présence na ye bokozala vraiment pembeni na ye bopusana te bandeko na bande te bozali kokanisa te ke ngai nazali moto bilobaloba te boyebi yango tokoyemba biso nyonso o je l'aime wana biso tozali koyemba yango basali nyonso tu ya Nzambe pe bopusana esika oyo bopusana biso nyonso bino pe bozali na assemblée boya liboso oyo boya bino nyonso botikala nanga ata mwa ntango moke lisusu tokoyemba ke biso tolingi ye pandeko na ngai nazali kobondela bino bopusana bozali pembeni na nkolo bino bokomona Yesu te pembeni te ti tokomona ye kuna na lola ngai nazali ndeko na bino ngai na mipesi comme likabo bopusana pona ete ya bongisi lobiko depuis Golgotha biso tolingi ye pona ete ya alingaki biso moto liboso te amemai mokumba na biso kuna na Golgotha kolo ayebi basekre ya bato oyo azali kofungola bango misi pe aza kofungola matoi ye ya bato bayokaka te azali awa boya awa bino oyo bozonga nsima bokoka kotelema lisusu bosalela nkolo soko ni kozwa molimo na ye yaka na esika oyo kokanzi ngai nayebi écriture te non mukolo moko ye akozongela bajuif na miracle apocalypse 11 kokokisama tangu bajuif bakoyamba Yesu Kristo lokola mobikisi na bango tangu ya bapagano ekosila koyemba lisusu koyembela ye lisusu ete ye alingaki biso le premier kuna na ngomba na Golgotha bandeko batei bino pe boya na esika oyo pona ete biso nyonso tobondela mpona bandeko o présence na ye ezali na esika oyo bopusana bandeko bateyaka bopusana présence na kolo na biso ezali na esika oyo bopusana bino nyonso
Bopusa na bino nyonso. Bopusa na bandeko na ngai. Père Céleste, Tata na biso zali likolo. nous t'amenons maintenant au nom de ton Fils, notre Toza Seigneur komemela yo na kombo ya mwana na yo Yesu Kristo. Bato nyonso batelemi likolo liboso na assemblée oyo. Ils ont des souffrances. Bango bazali konyokoma. Natina masumu na bango. Tikete bazala victoire kobima na réunion oyo. La présence ne komaki ekomami ete moko te akoki koya epai na ngai te soki tata abengi ete mpe ekomami ete oyo nyonso tata apesi ngai bakoya epai na ngai moko akobunga te. Kolo bango bayebi ete yo ozali katikati na biso awa mpe yo nde opesaki bango likabo oyo Yesu Kristo. Kolo ekomami ete baoyo nyonso bazali na maboko na Kristo moko te akobotola bango na maboko na nkolo. Bango bakozala nini? Bakobatelama. Bango basosolami ke motema na yo ezali na esika oyo Molimo Santo ezali awa. Bango bandimi ete bango bazalaki bato oyo babungaki kasi lelo baye na présence na yo mpe ekomami ete oyo nyonso bandimi bango bakozwa bomoi na seko mpe na ntango na suka yo kosekwisa bango mpe wana chaleur ya soleil ekosala nini? Ekozwa mokili mpe makasa ekobotisama. Moko to ya mutama yela kokoka koyeba momboto eutaka wapi. Kasi nkolo yo ndoza kopesa momboto partout ozali kopesa bomoi na tina ete bomoi ya banzete ekoka kobima mpe toyebi te un jour mwana na mosu akozonga mpe baoyo nyonso batelemi na esika oyo nkolo yo oyo bayambi yo na esika oyo mpo bazwi bomoi na seko bango to bakoki kozala lobi bakufi me bazali na bomoi na seko bakoki kosalela bango mwa batombo me bomoi na seko epesami bango mpo na libela. Nkolo akobenga bango lisusu bango bamipesi epai na yo nkolo bomoi na bango na ntango oyo tika totondisa bango na esengo mpe nkolo kobima bango baluka asamble moko ya malamu bakoka kozala basantu na kati wana ti mokili kozwa bango kufe kozwa bango tika ete bazala baoyo ya yo na kombo na Yesu Kristo. Bo mpe bayaki mpona ete bakoka kozwa lobiko bondima ye lokola nkolo mpe mobikisi na bino. Bokanisa masumu na bino mpe bolela na ntina na yango. Bondima sasa ipi mpe bozwa décision ya kotika oyo nyonso ya mabe mpe boyamba Yesu Kristo. Merci bandeko nyonso tu bazali koteya boya na esika oyo mpe botya bato maboko tokobondela mpona ete bazwa Molimo Santo. Bino nyonso boya zingazinga na ngai mpe botya bango maboko mpe tobondela na ntina na bango na ntina ete bazwa libatisi na kombo na Molimo Santo mpe baoyo batikali bakoka kokitisa mitema na mitu na bango mpona mabondele. Amen.